ya somo nde ya somo ya koinda nde ya koinda ya kobeba nde ya kobeba bandikunanga kande boyebi lelo toye lisusu na dossier ya comédien na biso na kombo ya Papa Turbo to Tonton Turbo. Nayebi ke eza na bato o babengaka ye tonton, eza na bato mosusu o babengaka ye papa, eza na bato mosusu o babengaka ye vieux, ce qui est normal. Bandeko nanga toyebi biso nyonso comédien ya mboka na biso na kombo ya Turbo Dingi. Aza moko ba comédien na biso oyo ebila bato basepelaka na ye par sa façon d'être, surtout tonto olo ba sa façon d'être aza mutu moko alingaka na ye rando te. Aza pe mutu moko alingaka te ke non ba makambo ya polémique akota boye azonga boye. En tout cas ye asalelaka mpenza kibonzambe oyo ezalaka na kati na ye. Nini ekomeli ye dossier eza ndenge nini ebela bato deja bakoya kotuna mama Étoiline mama kotaka na mozindo pona nini tonton na biso otie ye boye. Ezalaka toujours mituna na bino boya koyebisa nga awa kiete ke non bokosaka tokosaka te soki bomoni biso toye toyaka na ba information c'est tout à fait normal toye la bino ba miniature moko boye. Pourquoi? Parce que toza na besoin boyoka nini ezoleka. Soki totieli bino ba miniature ya solo totieli bino ba titre ya solo boyebi deja likambo bokota te mais bokoyeba te ke non awa mozindo eza ndenge nini. Grande ma joie de vous retrouver encore cet après-midi, surtout sur notre chaîne Étoiline Inès TV. Salut! Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu bandeko nanga kande na yebisaka bino soki dossier ya koloba awa ezali tokoya, soki ya kobetela sete ezali tokoya, soki ya kosolola penza ezali tokoya. Toyaka toujours na ba dossier, ba situation pe ba circonstance na ndenge moko ya kosakana teo. Lelo toye na dossier ya tonton national Tonton Turbo. Bandeko nanga kepasa, qu'est-ce que se passe? Eza nini ekomelie? Avant ya kokota na mozindo ya nini ekomelie ekozala malamu na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse, chaîne moko ya ba information somme. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et ko sala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Voilà. Bandeko nanga lelo toye na dossier, toye na situation. Ya sika eye, ya kitoko eye, batoto ya Katanga, batoto ya Lubumbashi. Gersh biashara aye na makambo ya sika, makambo ya moto, makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo. Awa mituka nde mituka, ozana posa osomba mutuka. Kande boyebi benga Gersh biashara, bisika mituka ya kalite ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali. Kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka, ebele ya batu batekaka kalite te, mais muke kaka ne batekaka kalite. Chez Gershom biashara, c'est la qualité, hein? Kande boyebi bandeko nanga, ba mituka ya sika, ba mituka ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso. Soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli, soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu, tala soin, tala sebene, mituka kitoko o wapi, hein? Numéro na biso yango wana, ozana besoin ya mutuka, ozana besoin osomba camion na yo, osomba taxi na yo, osomba Dubai na yo, osomba rosa ba
qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh Biashara. Kuna qualité, kuna biloko ya kitoko, kuna biloko ya mafuta. Kande bomona awa Gersh Biashara Tokos. Gersh Biashara, c'est la qualité. Gersh Biashara bisika masolo ya kitoko. Voilà, Gersh Biashara bandeko nanga solution des solutions ya oyo etali makambo ya mituka. Ozana posa kosomba mutuka, Gersh Biashara zawana to ozana besoin ya mutuka ya koluwe. Pona mariage na yo, dot na yo, défense na yo, graduation na yo. Donc nyonso ozana ngo posa pona mutuka. En tout cas, contactez Gersh Biashara kuna ba solution ya malamu pe ya kitoko ezali. Voilà. Tokota na mozindo ya dossier na biso la famille. Toyebi biso nyonso parcours dossier ya tonton Turbo. Makambo nini oyo eutaki koleka surtout sur les réseaux sociaux concernant santé na ye. Tonton Turbo ba empoisonnaki ye, ça fait 2 fois mobimbe oyo ya suka oyo ezalaki poison moko ya makasi. Ezalaki poison moko oyo elingaki penza eboma ye. Soki nzambe te, mena minute oyo, tonton na biso Turbo asi akota na si ya mabele. Mais parce que nzamba existaka, nzambe azali, yango bandeko nanga eyaki kosala ke tonton Turbo abundaki nango makasi. Alors, kobunda o abundaki makasi yango bomonaki na nzembo abimisaki. Après, ba makambo wana koya koleka, eyaki kosala ta 2 mois ou 3 mois passés, toyaki komona ndeko moko ayaki kobimisa ba audio pona koya koloba ke non tonton na biso international tonton Turbo azobela maladie ya nyama. Toyebi biso nyonso maladie ya nyama wana eza maladie oyo ezalaka na 4 lettres. Bandeko nanga toyebi déjà maladie wana surtout na bamboka na biso neti ya Congo ezalaka ata na quartier soki ka balobi papa wana aza na maladie wana akomi neti mutu moko oyo botikala ta kopesa ye mbote te, bato bakomi kokima ye. Alors message wana etambolaki makasi sur les réseaux sociaux. Totikala ko yoka pe komona tonton Turbo te ke no aya ko démentir, azaki na tante ya ko démentir po toyebi ke na se ya mokili surtout na Congo na biso soki bato balingi bakweyisa yo bakolukela yo ka eloko moko ya mabe. Baya komatisela yango na nzoto na yo, baya kolatisa yango yango. Na Congo na biso ebele bato basalaka bongo. Tonton Turbo agarda silence na ye, aboyaki ko répondre à mutu, aboyaki ko ya ko s'expliquer avanda na ye. Jusqu'à ce que jour mosusu toyaki komona ye epai ya Bélard, poutine de l'écriture la patrona Belvi Kandi. Akendaki kuna Belvi azalaki na séance ya tournage. Babandaki ko tourner film na bango moko babando tourner à la présence ya tonton Turbo et yaki parce que tango tonton Turbo abelaki tango batielaki poison bato ebele balobaki ke mutu atieli poison eza Belvi parce que bino moko boyebi Congo na biso ndenge Belvi aza na succès. Sikoyo bato ya mitema mabe balungaka kaka balukelaka kaka shit ya Belvi. Bakomi kaka soki mutu kingandi akofi na poison kuna ekoma aka na kobwa Belvi. Alors batambolaki nango ke mutu atielaki biloko na poison ezalaki Belvi na yebi te. Belvi yango akotiela ye poison po ye azwa nini pa ya tonton Turbo. Alors na séance ya ba répétition ba tournage na bango kane babando sala, du coup tonton Turbo ayaki. Na koya wana bayaki kozwa bango mwa video mama Belvi atuni ya lobi bato baoloba nga mutu natielaki yo poison. Tonton Turbo aseki. Bato mosusu balanda ba video wana. Nga nazaki na video wana batindela nga. Tonton Turbo aseki penza makasi alobi batika yo vanda. Yango ka réponse apesaki. Alors eye koleka la plupart déjà des gens babande ko expect que babande ko espérer que bakomona tonton Turbo na ba film oyo ezoya, mais malheureusement tonton Turbo atikala koya te. Azo participer na ba film te o nyonso ba film to mona ya sika. Présence à tonton Turbo eza kaka te.
Alors yango ye kosala mwa somo epai ya bato ebele bazomituna. Et surtout les purs eza que dimanche le 29 mars ezalaki remise ya batrophée ya bacomédien nyonso oyo bajouaki epai ya Belleville. Tango na oloba bacomédien na otia na ya basi na bamibali parce que bato bakoya koyebisa nga mama Étoiline basi pe bazali natie bango en général parce que na ndenge toyebi soki basi baza ata 5 mobali moko okoki koloba te que non elles sont là-bas. Non, balobaka ils sont là-bas parce que mobali azali. Mobali déjà azwaka ampleur ya makasi koleka mwasi. Eza bongo. Alors, ezalaki bongo remise ya ba trophée ya ba comédien, ba acteur na ba actrice nyonso o ba jouaki epai Belleville na année ya 2025. Alors, toyaki komona ba comédien presque bazalaki. Batu nyonso bazalaki mais présence ya tonton Turbo etikala kozala te. Po toyebi biso nyonso ke soki eza parmi ba membre ya famille Libota. Tonton Turbo aza mwana ya famille Libota to mais aza parmi ba membre ya famille Libota. Quand tomonaki papa Richard oyo akufaki azalaki ba comédien o bazalaka parmi ba membre ya famille Libota. Yango bomona famille Libota elela papa Richard et honora papa Richard. Pourquoi? Parce que azalaki parmi ba membres. Alors, tonton Turbo présence na ye etikala kozala te. Bato bazo s'inquiéter, bato bazo mituna azobela kaka to alingi lisusu kosala ba théâtre te, to alingi lisusu kosatache to kozala pene pene na bato ya théâtre te. To eza nini bato bazotunanga mama Étoiline ya koyebisa biso. Bon, na omeka kosala mwa analyse la famille kande na misana nanga kosala ba analyse. Na analyse nanga ya lelo makambo o nga na lingi na loba lelo concernant tonton Turbo eza que tonton Turbo aleki na babitumba makasi. Eza na ba makambo mosusu oyo moto kotikala koya kokota na ba interview to na ba télévision te to na ba chaîne moko songolo pakata te que non abana ko expliquer parcours ya vie na ye. Batu mosusu surtout batu neti ba tonton Turbo kande na lobaki na ebandeli aza mutu moko alingaka rando te, aza pe mutu moko alingaka na ye ba makambo ma polémique te. Alingaka toujours kosala musala na ye na ndenge musala esengi asala et puis c'est fini. En ce qui concerne la famille, koya ya tonton Turbo, to atiki théâtre, to ako continuer kosala théâtre, en tout cas, wana eza décision ya ye moko. Parce que dans la vie, eza na ba makambo mosusu oyo ete ya kabiso. Mosusu peut-être ozaki na mwa comportement okendaka ko visitaka bato, o fréquentaka bato na facilité, mais oye ko se retrouver que la plupart ya bato batongaka yo. Ce que oye ko se rendre compte que la plupart ya bato oyo kendaka ko visiter mingi batongaka yo makasi. Okobanda yo moko ko se retirer kozala kutu ata na mutu moko te keno aya ko betela yo lisolo keno se retirer na famille wana yo moko ka de ton côté omona ka keno awa lisusu nanga ekosimba te. Yo moko ka ko bando se retirer eza bongo. Toza na ndeko na biso ya mwasi, je m'excuse, na kombo ya Sifa Lokwa. Sifa azaki comédienne, abandai ko jouer partout babando bengaye chez Belleville, chez Sila, bisika nyonso penza. Place nyonso babando tourner chez tonton Caleb. Wapi bato so ba tourner ba film babando bengisa Sifa. Mais Sifa wana yaki ko bela maladie moko alingaki akufa. Ce qu'on a ba message o ebimaki parce que yé pas fréquentaka ba église na ba message ebele yaki ko bima ba yebisaki ye ke soki oko continuer kana makambo ya kotournaka ba film okokufa. Mais soki olingi ozala na bomoi longwa na ba côté ya ba film. C'est ainsi qu'elle s'était décidée à moniquer na boy nanga ko perdre vie nanga te po na ba makambo ba film ba makambo ba théâtre malamu kasi na mibatela malamu kasi na mibomba. Yango tomona ndeko na biso ya mwasi na kombo ya Sifa Lokwa asi retira penza complètement na oyo etala makambo ya film.
lelo oya vanda. C'est de la même façon avec dossier à tonton Turbo. Pour la toute première fois, ba empoisonna ye. La deuxième fois, et comme qui poison ya makasi parce que nandenge toza toyebaka moni soki batieli yo poison okoyeba ke bisika nazo kende eza bisika kingandi bisika batieli nga na liaki biloko moko ezalaki ya bien te ezalaki bisika kingandi ezalaka bongo. Je suis sûre et certaine que ayebi muto atielaki ye poison liboso ayebi na muto atielaki ye poison ya mibale bien que akoki kozala na ba preuve te mais akoki koyeba eza bongo. Donc comment on a lelo tonton Turbo aye ko se retirer na makambo ya théâtre. Bon, de mon côté, Mosusu, le Saint-Esprit aussi, alobela ye que non, il faut atika makambo ya théâtre parce que rappelez-vous que tonton Turbo aza parmi ba comédiens na biso o ba sambelaka. Tonton Turbo aza parmi ba comédiens o ba lukaka penza elongi ya Nzambe. Tonton Turbo aza parmi ba comédiens oyo penza batika kati bonzambe e vanda na kati na bango. Alors bato bongo ce qui est normal aza mutu soki amoni ke awa danger komi kokota akoki ko se retirer. Aza na e bien na bela mais a se retirer peut-être nanu na makambo ya théâtre. Comment na ye atandeki ayaki na manifestation te. Boyebi soki déjà mutu asi alie poison. Okomi déjà na porte ya liwa. Ebangisaka mutu nyonso. Mutu nyonso abangaka. Eza neti mwasi soki akumbi zemi. Moni mwasi soki azui zemi. Et du coup, aya kobota mwana kokufa. Ekomaka kobangisa. Soki azui zemi mususu. Omona ka akobanda soki avandi ata zemi ya 2 mois. Akomi déjà kotia na makanisi na ye ke non il faut na zela mwana mouve. Na yoka soki mwana koningana. Na yoka 2 mois ya pamba toyebi biso yoso ke non na 2 mois mwana ningana kate. Soki akomi kaka pembeni akobota akomi déjà na ba 7 mois. Omona na pongi ya kolala ezalaka lisusu te makanisi na ye nyonso ekomi kaka epa ya mwana ya toko na obota na osimba mwana to na osimba lisusu mwana te. Eza neti ka ndenge ezalaka libala ekufi ezala ya mobali ezala ya mwasi pona kobala lisusu la plupart ya bato bazwaka ta na bango. Pourquoi? Parce que akomi kobanga est-ce que ya toko ekosimba ya toko ekosimba te. C'est de la même façon avec dossier ya tonton Turbo. Bon, na cadre ya kolobaki non na remise ya ba trophée tonton Turbo akendaki te mosusu pe azaki na ba empêchement na ye. Parce que je suis sûre et certaine que soki azalaki libre, surtout cérémonie ya munene boye, tolingaki tomona présence ya makasi ya tonton Turbo. Si tomona présence na yete, cela veut dire qu'azalaki na yo occupé na mwa makambo mosusu, ce qui est normal azamoto. Azamoto et surtout jour ango mbula ebetaki makasi. Tomona ki ndeko na biso ya mwasi na kombo Aziza, camarade ya Belleville, azalaki présente te. Tomona ki biso nyonso eza kutota makambo te ke notre ya kopesa ba explication mais biso moko plutôt tomona ki ayaki te. Pour na ba raison personnelle, toyebi te nini komela ye. Donc na côté pe ya tonton Turbo, ye pe akoki kozala azalaki na ba empêchement moko boye. Mosusu esimbaki te yango wana mais en ce qui concerne kozala relation na Belleville bazalaka toujours na ba terme na bango ya bien. Basololaka toujours comme d'habitude quand ne babando solola basololaka na bango bien bazalaka na problème te. Eloko na lingi na pesaka conseil na balandi nyonso o balandaka mama Étoiline eza que na vie oyo il faut tomi ponaka soki okozela te ke non nga na mekanano na bandanano na pa ya liboso pa ya mibale nzamba ko protéger. Oui bien sûr protection ya nzambe ezalaka na ba vie na biso mais yo moko nanu yeba place ni na onyataka makolo. Soki omoni ke place oyo bato balinganga te malamu ozongaka place wana lisusu te. Parce que bisika bato balingaka yo te otie makolo lisusu bakoki koboma yo. Tomona dossier ya papa na biso Alain Moloto. Papa Alain Moloto ti lelo atika biso. Soki peut-être na lobi soki penza azalaki éveillé ezala makambo mosusu peut-être alingaki asala te. Koyemba o papa na biso Alain Moloto bando yemba
eza na babiloko ebele lekaka na Congo, ba vérité ebele ezalaki révélé na koyemba na ye oyo bato ebele batikala koyeba te. Alors bato ya mitema mabe, bato oyo batondwami na kindoki, batiela ye ba poison. Soki nalobi poison ya liboso wana nakosi, batiela ye ba poison na ba poison. Ti poison oyo ekendaki koboma papa na biso ale moloto, ekoki kozala ta 15e poison papa wana. Pona nini? Parce que de son côté, amonaki ka bato bazotielaka ye ba poison ba traité ye, ao comprendre te nani muto azoboma ye, nani muto alingi liwai na ye. Eza bongo la famille. La famille, wana tokokutana lisusu na imi. Ya sika eye, ya kitoko eye, batoto ya Katanga, batoto ya Lubumbashi, Gersh biashara, aye na makambo ya sika, makambo ya moto, makambo ya kilikili, kande to beta kalisolo, awa mituka nde mituka, ozana posa osomba mutuka, kande boyebi, benga Gersh biashara, bisika mituka ya kalite, ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali. Kande na yebisaka bino toujours et encore, ebele ya batu batekaka mituka, ebele ya batu batekaka kalite te, mais muke kaka ne batekaka kalite. Chez Gershom biashara, c'est la qualité, hein? Kande boyebi bandeko nanga, ba mituka ya sika, ba mituka ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso. Soki omati na mutuka oyo, yo moko osepeli. Soki omati na mutuka oyo, yo moko oyoki, yoka gu, tala soin, tala sebene, mituka kitoko o wapi. Hein? Numéro na biso yango wana, ozana besoin ya mutuka, ozana besoin osomba camion na yo, osomba taxi na yo, osomba Dubai na yo, osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara. Kuna qualité, kuna biloko kitoko, kuna biloko ya mafuta, kande bomona awa Gersh biashara. Tokos Gersh biashara, c'est la qualité. Gersh biashara, bisika masolo ya kitoko.